Aigle siko zwami ifengo mamolobeli na pesio mbote makambo jo asali na mboko yo mutasala ngwazate oh fali pupa makambo sana mboko mutasala zate yo mote ga tata ye moko abalukela mwana osampiaka donc mboka na webi ke ya zalo ko la prince na Brazzaville même mboka no na niveau te mboka no na niveau te ko beta misiki moko na ba pecho beta ba décaler fali adali kolo za libanga fali azali banga na pesi mbote na bokechu na ve ofinga bashiwo fali te prominini tolinga ofinga po yo sala musala faire makala to faire courant olobi faire makala to ya courant ah faire makala to ya courant muta kosa ote wenge loni oh golwa nini na mboko golwa nini to taba ona marti mwana na kuna wa konda no ba miseba kimena poto ayagas ona o chastad bapine olobi mwana na konda no ba miseba kimena poto ayaga ona o chastad bapine mwana na konda wana olobi mwana na konda wana azamise na biso ya mboka faire mutamzu na promo luba faire amise na biso orchestre mboka ya orchestre mboka ya onera mboka de me orchestre mboka sikoyo par rapport na grandeur aux ali na ba goloa bosangana bolongo la date wana parce que par rapport au nerf ya mboka botika po bosala mpiaka sko yena Félix Les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi. papa simba siko Yamana mutume kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Mbote, bonjour partout là, vous êtes Bozuli Bakuya Kolanda émission toujours na Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Kande Tolobakadi Dalumumba. Autrement dit, Balobilom à la taille S, toujours na Congo Winner Télévision. J'espère que Nazan a invité Langa Boromonae, donc tellement il parle bien. To Betane Batemonti Kebele, Bakambele Yakolo Bezali. To ebi que le 27 Oyo Fali pour pouvoir Betana Massamba débat, il paraît que Toyo Kilisukuna Roga Télé El Baya. Nyon Sotoye Baron, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Kuna Watanabe Toyo Kibiso Nyon Sobersi mon na lobi que yé akimité mais asalelika kama loba ya hérité Watanabe. Yemoko hérité loba que oya Monica kotika na pota tika na pota, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Nyon Sotoye bango awa. Tomoni est-ce que réconciliation ya bina filé na Ibrator et zapena na ndinga solo teza na ndinga lukuta nyonso to yeba awa vraiment ba thématique ezebele botika ngana pesa mbote soki na pesa mbote te seki na sali lisumu là je salue mon boss balobi mama Sarah Kabunzi la Cléopâtre balobi moi ça le kingolo na mwindo moi ça le kingolo na musielu toujours donc avec Adi Dalumumba balobi fidélité toujours awa na Congo Winner là je salue balobi grande sœur propre Ninel Okemba depuis Brazzaville pourquoi pas Priska Okemba balobi famille Okemba donc il faut banga Adi Dalumumba je salue famille Luna Mobimba donc Tenabino bayanga pe ba vrai yanga toujours ba mignon sur Facebook donc moi tout le bébé les athées je suis avec mon invité to le banana ma solo et belé Yves Ngomba bonjour ouais bonjour Adida bonne santé ouais santé dans le bas toujours ba tout ba bi na net nem ça va santé na ngande mona constater des ans na katima lili wana ya Yves Ngomba na sakarango partout boni Bekam Kale mais c'est Hugues Bina Zelana Yves na tunyo kaka boni Bekam pour le bon na difficulté bonne taille S monsieur Hugues Bina filé élu dédié tuni Bina filé te na tuni Bekam Bekam a pepele pour ngana bi pe jouer mo zala kuna Bekam so tuni nga Bekam a jouer ana za pepele boyeli oh jouer azala kuna ngana za to wela nini ivingana ebele pa Bekam boyeli nini oh obeta masola yana o mapela bon namune kala yana emba mbwana ngambwana namune kala emba mama na ngambwa te oh ezala mama aswenze moneza mama saka bafinga mama
nze moi so za maman saka ba finga maman que place o me mangano me minga ya mabe to ano na bandel mais place ko me mangano me manga mabe na lobi obi ke ngai ngasoki so muta moni nga na va na plateau donc sambongo nenya so compte on a bec compte ça on a net exploiter la ngai on a bec te po ebi ke if ngoma molobeli na lobaka vérité maloba se ngai nga na lobaka kande vérité tango tuninga Beckham nga na bika ko tuninga joueur wana bika pona bika papa dida alinga bale mingi na kuma veteran na bika olinga bale mingi yango tuninga Beckham Beckham joueur mutu na bosana ki so tuninga 4 chiffres na bika 4 chiffres ba to ba beta loto ba liaka beti 4 chiffres ora bimi 8 9 10 na bika wana bata loto mais so tuninga Beckham na bika Beckham wana et là on ni sala bino ba porter parole topé ba chroniqueur ya ba musicien songolo pakala lelo zala ki na musicien o longo ke pas musicien o longo ke pas o et là on ni marche arrêté na bino eza que so na bimisi travail na nga net nga Yves ngoma so na bimisi travail na nga et pas ya papa di dando saboye na desko travail na nga wana na papa di da e robala na te par rapport au gande na tomboli na sa msala papa di da za conscient ça fait combien de temps vous na Beckham bon na umelaki na masana combien de temps na umelaki na bandaka na pe na tango ba bandaka pe na tango ba bandaka pe combien de temps au bosali na bo umeli bosali combien d'années bon bandaka ba bimisa ke tina tawana na tawana nyonso azala ki kaka toujours inconscient bo bande ko se faire comprendre te pour le balelo ki azala ki inconscient papa di dando zakana bana no nda kubongo so yi mutu mo afingi mo no mal éduqué saka fingi nan il faut finga tata na maman saka fingi tata na bango ke baba mal éduqué c'est que ndeti papa ko za éducation même entourage nga ko longwana nga na balé chanter du village ezalaka ke entourage bureau ndé na la chaki mais na la chaki de akala na orchestre zalaka na remarque ba porte-parole ce que l'on a orchestre mutu moko boy okyo pona kaka mutu ba yokana kana été donc tellement yeba ki Beckham na bina filé ba yokana te au préféré kako ki pa na bina filé pour suisse Beckham moterma to ezaka volonté na yo mo nazaki da fanatique ya nani ya bina ya monsieur Hugo bina filé ce que l'on a la Beckham poison to le ba on tire poison mutu ba danza moi que yo travailler na mutu azala ki ennemi ya mutu wana mais yo lingaka kaka mutu oh mais na notre travail na pour na tombola Nathalie Skonde, nazo tombola Nathalie personne ke banu sigazali petit na ngai nzamba saloko talola atoda ye muta tomboli yo to yo muto tomboli Beckham eloko wana moi confusion mo eza wana parce que yo yeba na raté yo ko yeba ne pas ya Beckham parce que yo ndeni oloba ki Beckham ayeba na simana entre ta Beckham autaki déjà pas Fabregas ayeba naki oh mais na bien Fabregas masarangai tokola na Villanova ezaki orchestre na biso yo osala chez biso seka na yebani voilà na yebite question oh mais seka ngana yebana ki déjà ivengo mana yebana de ngada na botama esina botama déjà dans le wana botama na botama na ngala botama déjà na botama noko sa bien ayemba kitoko wana pena Beckham ayemba kitoko azabo mais eloko eboma orchestre on est dans entourage Beckham na seja bien mais ba o nyoso batikali wana bala ba coopérant mais bindo lete basala musique te. Merci Wanezalaki Yves Molobeli boki ka ndinga lobi malgré mo ka meminga likoli kolobo comprend déjà sur mutu ba bengani na orchestre wana alobaka biloba loba wanezanga ite bino moko bozo sala ba commentaire ba bengani yango et ça lié biloba loba donc continuer parce que mo ka meminga likolo naza papa dida naza mutali bozo oyo alongwa na orchestre alongwe mama ko mais ba bengana kalongwe bakomo luka bakanga chaîne nga yo bakangisa que pas Beckham to za pe clair to kotanan pour makambo yo moko linga to kende kaka Beckham bakangisa yo soki il paraît que ceux qui mamate mais yo za na makala mais ngada na botama tina botama na botama donc mère atali oh ngam na botaki et bon mwana no wana botaki mwana simba continent ngala bimisa mwana bimisa omunde sala bulo boy muko ba kanga po na msana yo okoti kasho esi le komi pro
ngana prots esina botamat boloko sila kat est-ce que boloko sila de obashiro kuna aluka mtakangisa na ke boloko na bima isuzo yo mote bashiro na kota kachote na batu baoliate. Merci Yves Ngoma Tokende to continuer toujours na Congo Winner Télévision balobi bo s'abonner massivement bo liker donc presque nyonso. J'espère que Congo Winner Télévision toza toujours le colla avec maman Sarah et Adida Lumumba, on est là toujours. Yves Ngoma Tokende Fali Poupa fa beta samedi le 27 na Masemba na Masama débat pardon mais Toyoki Roga a teli Fali Poupa libaya. Est-ce que concert a Fali Poupa ki simba to ki simba te? Aigle, si vous zoami, Yves Ngoma molobeli. La pession mbote, magambo jo asali na mbogo yo mutasala ngwazate. Oh, Fali Poupa magambo sa na mbogo mutasala zate. Yo mote ga tata ye moko abaluke la mwana. Wana kofi. Oh, mais tata baluke la mwana. Roga ezalwa batu balambi biloko feti. Na mutu mwa balambi biloko ne na ndaku na sana muke. Avantage za na elia na fete bona tonda bilo a fete batonda ata ngana olia na liesa na tonda ba mo kufa bena ba poison ba fete quand même seka roga soit beti nda che libaya en sans piaka saka en sans piaka donc mboka na webi ke ya za la prince na Brazzaville même mboka no na niveau te roga beta misiki moko na ba pecho beta ba décaler lobi roga beta misiki nde mona ba pecho beta ba décaler abeta musique ndemo la pecho babeta ba décaler. O musique n'a décalé, papa Dida. Musique n'a décalé, fallait déjà aza aigle. Aza dans les king. Fallait dans les kolos za libanga. Fallait aza libanga. Na pesi mbote na bokechu na ve ofinga bashuo fallait de prominini. Tolinga ofinga po yo sala musala. Asala marketing ya pali yango topesa ke mbote. Okoti boketu na kati ndeni yalinga aboite. Oh, mais viens on a finga batu. Le bande vérité tout ça clair. Mutalo ba vérité ngai. Ngana no ba vérité ba viens wana koka musique te akenda boya bwa ngunda zudoki agomisiko koluka ayeba na salikop na net. Yango wana papa Dida. Daroga tika na makambo alinga salana na mboka no moko yo ka soni okosala mpiaka muta okota azate na mboka na yo. C'est pena ke fali pe botonda stade wana. Yango la kutu bokoki te bosali mpiaka bonne ya ni. Marty plein mote papa mobutu. Na bino boko mokimaka na Marty. To boyite bosali plein na Marty bobeti nini ti lelo ba vidéo ezate. To za la clair to yo ba vérité ouais ba vidéo ya Marty. Papa Didan, ngakuna na posa video te po na ngamona za na kanga mapema. Na kanga mipema baso popolanga. Yves Ngoma molobela confie. Na ndeko lobela biso vérité na net. Bo na suku na fanya sa ne magamba boy. Papa Didan na mboka no moko soki soni esala ka pasi. Baloba trop bo zela ka fera kataka makamosi. Papa Didan. Faire à makala ou faire à courant. Olobi? Faire à makala tu à courant. Faire à makala tu à courant. Banganzambe. Oh, papa. Va faire goal. Faire à makala. Gola. Faire à makala tu à courant. Nabi faire goal. On aller à Batou. Olobi? On aller à Batou. On aller à Batou. On aller à Batou. Papa Dida. Gigola tu sois maman moloba. Giti swazo pour la thé. Giti swazo pour la thé. Maman nanga giti swazo pour la thé. Il fallait que pour la bimisa bakusu nombre na bango ne et donne des amartir. Yo bino nanga ça bino ke faire amta alia gigola. Faire. Faire na ba faire. Faire gola. Bon tam sou. C'est le gola yo kayo reçoit réponse on a Poutine. Nani? C'est le gola. Miso mabunde belora. Wana garde quoi il non sibi. Olobi? Garde quoi il non sibi. Olobi? Garde quoi il non sibi. Oh yo monte bon on a sala yo wana a kopé non sibi. Oh, Jona mabundi wana so. Oh, Jona mabundi aso le bilona Loko azwa mukanda boka ngunda kuna se mwana muta politique kuna na poto sa lukuta akoma nega. Est-ce que olo baboza ko assumer bagolo ba yoka yo ha? Banani bagolo ba yoka. Banani bagolo twala kana ba wario na ba les adorateurs de bina filé.
oyoki moto akosa o te wenge lo nini golwa lo nini na mboko golwa lo nini tota ba na marti mona na kuna wa konda lo ba miseba kimé na poto ayagas o na chastad bapine olobi mona na konda lo ba miseba kimé na poto ayaga o na chastad bapine mona na konda wana olobi mona na konda wana ayaga o na chastad bapine zato ke poser non zela na place au memangai place au memangai zala to kende stade à liboso mutabe tsango za kinani Fali Poupa deuxième héritier Watanabe et vous habitez stade to banga nzambe vous na habitez stade ngana to so transport to ke na stade total combo héritier za te ya ki na ndeka ko visiter kai alobaki on chaba pine na stade Fali Poupa achaki stade wana eloko te mais abaloli yango bote bo baloli mais to ke non pena na musique ba na yebi ke ba amoureux to ba amoureux pe ya bonne musique ba Holanda biso nani pena beti musique ko na son ba yembi batu ba sepeli entre Fali na héritier Fali Papa Dida boutique toko boye nazomona biloko ba original boye o boutique nini o la perle noire on a yoga na matete yango yo oye ba aussi même so que boutique yo ngwanzu tirki à quotité on répond non monde na répondre qui déjà nani a beti musique na stade de Martyr Fali Nzemboni obi Nzemboni wa beti na stade obi Nzemboni o Fali a beti na stade et bon na ba plein nini au moins na héritier sali 80 000 personnes à côté 60 000 personnes na deux albums beaucoup de maïté 80 000 personnes au côté 66 000 personnes au Katani Fali Poupa 80 000 personnes à côté 1200 millions de personnes na Martyr. Et puis, il y a un peu de Ken bien. Nani? Ken bien. Nani? La foot à Bino. Ah, na bien. Ils ont là, au tin de moi, nous, dans Chiki. L'école, moi, à Malonga. Voisin, nous. Au tin de moi, dans l'école, il y a Sebisumba. Yo, moi, classe, moi, papa, je suis fatigué. Le lona pema skoyo no bana mwana obiga yo omona mwana na tatanga mwana na ke na classe atanga bien te mwana wana mwana na ke na classe atanga bien dans ta jour wana kete ana provisoire ba leçon donc muto tangi wana soki kakampaka wana kakampaka na mona kakampaka na yoga kakampaka. Résultat, il y a le 24 juin, au moment où on est. Date ça nani wana. Na stade de Martyr. Date ça nani papa. Il y a faire. Bon. Par rapport à honneur ya mboka, faire azami se na biso ya mboka. Faire, mutambu na promo luba. Faire amisi na biso orchestre mboka. Ya orchestre mboka. Yonera mboka de meilleur orchestre mboka. Sikoyo par rapport na grandeur aux ali na ba goloa bosangana bolongo la date wana parce que par rapport yonera ya mboka botika po bosala mpiaka. Sikoyo yena Félix Oazé kwa penana na wasa mpiaka. N'habite vieux yo. N'habite vieux yo. Obiga depa ka basangani basalo pire. Wana ko oterase. Depa ka basangani basali au pire. Wana ina nani wa? Depa ka basangani basali au pire. N'habite wana ko oterase. Oterase so wana ça. Wana oterase. Bike au pire sur l'axani. Mai oyo ezana microbe te mais wana benako tale bena microbe na kati mais il mais non félicité venani quoi venani aboti chef ça va
venano vena boti cheve na biso venano aboti cheve pour le bano vérité Yves obanga o lo banani yo do kota no prison obanga suna vena biso kwata merci ve ngana ebika ke mkolo so akoli suke ko ma pembe OK idéologie changer mkolo akoli suke boti ah bon félicitations dans Kabelo Chaki mais Kabelo ane ngoza Kabelo via Chaki akbache ba kwa kitoko Kabelo simbivi via zongi merci Wanezalaki Yves Molobeli toujours hein ba yé côté les adorateurs ya binafilé malgré zolo ba binafilé pe to yebete zanon avant on a côté non moi le romobo les adorateurs bino ba misien au lieu leader a bengana ba misien ne ba comme bengana leader binafilé yo kana souté ba misien ba yo kana souté to to yeba problème ezanini binafilé comme na ye ko va na poto to ndengeni te papa dit dataille S Drangeta full boss monsieur Hugues binafilé lui de Dieu binavi en plus Aza Pepele orchestre c'est normal orchestre c'est na normal leader Aza dans le studio on doit préparer mais so Johanna Tsaloba que Aza fitir testament ya musique congolaise c'est moi celle na quatre sur les réseaux sociaux les mystique donc topé ça étant mais na c'est le cas pour moni ce batoiso yokana et ça là moi bien ndeko na biso Ibrato akufelaki ndeko na biso Ibrato akufelaki Hugues binafilé alandaki ye ake au consoler la Ibrato pe aza moi pas na poche et qui binafilé apesa ke moi vers olobi le rôle à Ibrato pas à pas na poche hein le rôle à Ibrato pas à pas na poche nde Hugues binafilé apesa ke pe moi elo combat disque na ye wana ebetarate ba imba bloga bien nde monsieur Hugues binafilé alingi abenda ye pour tout soit misibo ebeta voilà selon Bino te ça pena bongo y asila déjà ba bendi ndé asila déjà voilà non Ibrator lobi Ibrator asila déjà binafilé ndé akeko benda ya ede amata mwandambo amata mwandambo so amatinde disque obimisa et obeta ndé Ibrator amona ali rappel la bio na palais moi musuni o ya mbisi pena bien pour Ibrator ali aga bloga ba chambre fadi foye bango sko Ibrator ki na États-Unis binafila ki na France mais un démon différence c'est ali un démon na joueur on ben joueur Beckham joueur Beckham musicien ben yepé poto ki ndaka wana passeport ki n'avait pas et pas Fabregas pas besoin de travail ba PC visa un démon ozalaka obi yozalaka oh menaza yona ebi mamde tambulaka mais au moins poto ba ganga poto ba okendo wana ngala go tangalo ba ba poto non CG yemoko Missa na oda chef d'orchestre imba bientôt on a fils la sei donc na mwana momboye mwana mombo mise boye o azala boye na ye na petso na Miché donc ndeti Miché olongwa na Real go beta na bilima abeta na bilima donc poto ba okende ngwana mutako saka ote papa dida yoke na poto yaka oza famille présidentielle nani ayebi Moza tawe ba on te fonga mola skolo lo ba te tsanga na lobela fonga la bota na ngana bilobela ifengo ma molobeli malobeza ngai boloko bakrakeza maboko na ngai boloko ezanga malobeza nga bakrakeza maboko na ngai. Merci Wanezalaki Yves Molobeli, tourne vers la fin. Yves Molobeli, tourne à Souka. Na ba question na posa ki topé on a posa ki te peut-être ozaki na makambo koloba. Topé makambo nini ko bakisa likolo pe moi quelques dédicaces parce que tu comme na Souka. Bon makambo na koloba ezaka faire tika programme wana le 24 kulongola na ngo po bosala mpiaka vient na biso kwata koramani ndimaka fali pupa azwaki disque oyo yo disque wana te to sisi na biso mais ozong singa lisusu disque platine obino bozwaki wana balobi eza ya lukuta
omoni batunde bafingi daju ndenge ni akoti na bêtise ya fali eza lokuta disque nini bozwa ki pe mona na pété Papa Dida omoni émission de sala baboy na mutu mwa boya na suka akoma Papa Dida yo lekisi Papa Dida yo olekisi ozoma bwana Papa Dida sala émission mabe mais so ba chena Papa Dida na ba émission na bango boya Papa Dida obeta baka baso ba chena émission na bango Papa Dida obeta baka makambo na webisa yo ma grâce na ma Karine ba makambo na wenza tomba te nga na pesi na boss Trésor Loposo na biso ka Trésor Loposo vitesse na pesi mbote na honorable bac na pesi mbote na vie na nga Didier Diomi dragon de la monnaie na pesi mbote na vie na nga Giluzala na biso ke eza na ba vie oyo so bimeli omoni pena boye ça va na ba mama o so talie boko pa o mama ndeti ma Karine na ma grâce ya mapasa na pesi petit na ngai na Belgique Shadrack Enoch na pesi ya dadambuka lokole peli moto na bandal Arline Jeanne Lutete bado grapa tembe moi sa zanga mbanda avosil ça non tokena makambo ba vina ngali nga po yobeta masola via za relengi ba vina biso ezaka ke mopao longola kento fali pupa ozayi mopao ya kala fali pupa lelo libanga roga kukanisa te boko no beta ikoko wana koko ke oza star obeta décalé tika fali pupa aoyi azokanga braza na kata ndako no mosoki soni salaka mabe mboka na ope mutako kota pete ezateke fo mutu nyonso kota ka poza mwana mboka poto mona pe na awa ba président ba leka pe na mboko bo ba marché mais président mwana mboka dans roga tika no makambo wana luga place jour wana ovanda ta soki okevana na piscine soko ovana na océan po mino batambandaka ya kuna omesana ovana na bebale donc idéologie zaka ke botikela biso cordon adida libanga cordon adida kubanga no ba poto musuba bakendaka te omoni ndeti poto ba okendana faux poto vrai poto yo monzwa visa bazwa libino visa bon ngape na obeta moi tour kala mingi avec ma sœur grande sœur pop balobi Ninel Okemba depuis Brazzaville yana yo kutu j'ai confiance na biki ozonga obeta tout tembe ozonga soya donc ba poto musuko banga ngoti na profiter na pesa un testament de la musique congolaise monsieur Hugo Bina Villa Luda Dieu yepena kitoko Papa Dida na ebiso ge na sepeli l'émission na chaque fois sur pour ça na ngai ndiya bisanga la roya so emuta ko so lo balukuta penga ngai vengoma molobeli na roya na pesi mbote pe na sage d'or mwana ya mopao mista na ngai bige ngala simbaka ponga église au milieu du village to comme un peu na suka na profiter ko poser moi question parce que yekoya il paraît que balobi ebembe ya lambio famille lobi ke tikeli gouvernement bazwa en charge est-ce que côté wana famille bakimi responsabilité ya kokunda lambio to ndenge nini bon Papa Dida na biso ke moni lambio pas dans ngaza papa mais na histoire de musique congolaise viwana a sali fort soki papa emba banda kolia funa ndako na ye zaka pona lambio soki papa emba banda kolia funa ndako ne zaka pona lambio a travaillé bandi musique danse na 11 ans lelo yo viwana dae bana ba masa na ngai viana dae sa dae wana na bino okay nani ya kokunda ye faut gouvernement faut pas kunda ye ministère qui tire après si ma yo pesa bana na mo enveloppe bana batika la vivre za la bongo ya on obeta c'était na chaque Congo ve na biko ozaka na problème à l'opposo mafuta nyonso simba et la mukate na poso nango na lambio veso meki ozama bana matete bondima epika team ta sala tout pour organisation za la bien quand même aliaka na sima wana
zala ko mona mambo so mona ka ba vie wase kwa ba vie kofi ba vie lobby aliaka ka wana yana dage mo lobby na ba Congo ba lobby consomme to kakinoa nina ebso laksini place au sala place au lela merci bundela mta bundela za est-ce que ya bundela vina est-ce que bino bokota ngo aliaka mabe bazo lia na mbongo nyonso ya taille S bali wasko to benga weza ki muyibi. Merci, j'espère que tu as souka. En tout cas, na sepel na yo. Nazara na moi rubrique moro boye. On a tout na souka. Et ça la moi bien. Est-ce que vous êtes prêt pour poser ma question? Théo, zala ngaso na ye nyonso beta. Dessina botamats. Yves. Ouais. Dessina botamats. C'est sincère. Yves a 40 kiné. Makasi. Olobi? Makasi. Nzambe ngulu ngebonga mna bandaka nkini mutabandaka nkini nzambe bonzambe na sata bayokana nzambe na sata bayokana te. Merci. Deuxième question la ngai lelo yo oza porte-parole ya bina filé oza chroniqueur ya bina filé mise nini o lingaka te na kati ya RDC ata bengi yo bosala na yo roboya ebele toka moko kaka nakana posa moko moko ndepena ndeti ndeti yo pena so benga na oya te oh mabeka mo moya te bona organe. Merci Yves. Couleur nino linga na vina obige couleur d'amour ya kanini rose ngalinga nga noir po ba oyi pona linga noir ba dunya so banzala kaka yo mutema na mwindo wana mutema mundu so ba biso to linga mitema mwindo biso pena mitema mwindo po mwindo zo asalite te ya wana linga mwindo. Merci, moi, on continue à comprendre que donc, à ceux qui sont maëlé. Merci, Nayo Peozuli Bakuya Kolanda, toujours émission na Congo Winner Télévision, avec votre humble serviteur Kandet Lobaka, Adida Lumumba, autrement dire l'homme à la taille S. Mobala Boya Mounene, Mobala Boya na Epembe, donc toujours on est là, na Congo Winner Télévision. Là, je salue Balobi, Madame Sarah Kabounzi, la Cléopâtre, depuis Londres, je te salue, à Sala Livre, na Tongo, pourquoi pas Ninel Okemba, grande sœur propre, pourquoi pas Priska Okemba, je te salue, Balobi, sans oublier Balobi, un CG d'or, Bana Kofi, toujours je te salue là où tu es. Bah, gros coucou Nayo, pourquoi pas Mignon Star, donc Bambote Nayo partout Bozali, ceux qui n'ont pas c'est que na saïli sont Balobi, Dorcas Kimbengi, je te salue, gros bisous à toi, chérie, pourquoi pas, Asnat. Comme on les a qui chinois, tu es en qui anglais, tu es dans la Nile. Oya kolongo la dit dans le monde minu pamba, pourquoi pas Balobi Asnat Bakala, hein, pourquoi pas Dinangongo, je te salue, ba gros bisous na bino place Bozali. Ouais, on a ba fidèle nanga. Ba fani nanga toujours na Congo Winner Télévision yo beso na bois ki ote ko silikate pozo sola mabe so soleil bien na dit dans le monde c'est que to nga peto sola no kitoko beta kitoko to beta kitoko ngana bino to kuta prochaine numéro nini lisusu na bossa no lo banana célibataire Olobi naza célibataire Olobi naza célibataire merci to suki nazo luka mwasi mwasi ya poto pour Olobi na ga mwasi ya poto si le lozo mais na zo ndeni ngana na ba vérité naza célibataire ata ba koko ana ozwa ata koko na ozwa po bango bango bazwa mikanda na bakoko ya mo to che bakoko mais moi sino awo kayoti obi moi sino awazo kayoti. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko, Yamana Moutoumé Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo